Le 12 septembre, Tata Simon Kimbangu a botami. Amboka nini awana nkamba. Nuna Beatrice na Angola za koloba Kimbangu fula mwana. Wana Tata Simon Kimbangu na botamite. Morne alamuki. Toye kumwana ke Tata Kimbangu yako botama awa. Azaki mwana botosi. Na mboka ndenge balobaka sika bambuta bavandi ye kokongola biloko ndako ya kotika bamikolo balia lelo bakosisa kolia bani kozongisa basani ndako bambuta bazaki kosepela na ye bakumisi ye ke ya solo papa kuyela obotaki mwana ya malamu tata kuyela sepeli asekaki me papa Kimbangu olobi tata sepeli ozoseka me bandana no botamate ngana mizalelaka yo mwana okeno koloba na tata bongo na ebite ba double ozosuki bambata soki nini tata kuyela na motema silikaki nga mwana na boti yo okeno koloba nani na botama te yo botama ya yebaki likambo elakisike mosala ya Nzambe emonanaki eza epa na ye ntango akoli abandi okima mekolo yesu alobi sala mosala na tindi yo bikisa libota ya loposo mwindo babika baza na mpasi yango andimaki 30 ans na pasi wana po biso tosepela liloba na ye ya suka eyebani oyo alobaki tomoni papa kisolokele papa ya lungana papa ya ngenda kuntima ndenge bayokanaki na tata na bango bosala makasi lingombe bima libanda bimi libanda moko azali kokende me atikaki maloba ndenge toyokaka na papa mbenza na 5 mois bapapa bazalaki awa papa de angenda alobi ete mpona nkolo yesu toza na retard te mpona tata Simon Kimbangu toza na retard te toza na retard ya kotonga Yerusalemi retard ya 10 ans yango ozomona biso bakimbangiste tozopesa makasi mpona kotonga Yerusalemi oyo elobi Nzambe moye kokitisa yango ezali te programme munene ezali mpona biso loposo mwindo po Nzambe alakaki biso parce que 4e génération yango oyo tozali lelo mosusu ezali te po bilembo tozali komona yango na miso elakisike koya ya mwana moto ekomi pene Matthieu akomaki yango Jean akomaki yango mingi bakomaki makambo wana onkolo yesu balobaki oyo olobaki tata Simon Kimbangu na 21 toza na yango oyo bapapa batikili biso toza na yango papa de alongana mpe na suka alobaki papa kisolokele alobaki torekipere bino tobwakili bino file po mutu mwindu asepela yango ozomona ke kamba biso bandimi bafete nyonso ya lingomba tozangaka te mpona kokokisa mokano po soki tobebisi alliance tobungi libela mabonde na biso pe kimia mokili mobimba
kola mutamuntu ochikolo bayango biso to bosa na rabino te l'état za ya biso soki to mon to kanisi passer bakoko ba monaki batata ba monaki ko kanga matata Simon Kimbangu 37 000 familles oyo bakanga maki lelo tozosala mise pona nini histoire wana ya koya awa mutu na mutu akoya akotanga akotala oyo basalaki na nzoto na ye na batu nyonso bakufa kufa laksike soki tosali yango te nzambe akosepela te wana alliance na biso na nzambe tokati yango mais faut tokokisa yango alliance wana nzambe soki asepeli biso tozwi mapambo loposo mwindo sepela likambo eza na kati na biso nyonso mundele mpe mutu mwindo eza nzambe ayaki mpona mutu moko te biso nyonso parce que to eza na bamindele bakangamaka na likambo oyo de yango wana date ya lelo le 12 octobre eza mokolo ya kokanisa eza mokolo ya mabondeli tosengi mutu nyonso akoti na nkamba azonga maboko pamba te mapamboli tokende nango puissance oyo tosengaka tokozwa yango kamo nyonso oyo tolelaka nzambe akosalisa biso po tobengami bana batosi oyo atosaka nde ye wana basepelisaka totiki misala totiki bandako totiki famille toye kosanzola kombo ya nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu nzambe akokanisela biso ata toza bato masumu po mokili na biso ezwa kimia na makambo misato papa yange nalobaki na biso bolingo mibeko mpe misala na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo